Actually, in Africa, we have always this problem to get out our child. Bonjour Sali, nos très chers internautes. Tu peux subir de mingi partout dans le monde. Voici votre émission préférée, le mix de Nueli sur votre chaîne Carrefour des Stars, la télé number one, chaîne Yomde Makambula, chaîne qui ne s'enchaîne pas, chaîne idéale, chaîne Mimi Alema. En tout cas, sont nos abonnés surtout, nos abonnés. En tout cas, merci à Rosalawane à s'abonner à la chaîne. Biso de l'Ingarabino, Mingi Mbote, les mieux en raté, Talarabino, sans bino tozate, sans biso pe bino pe bozate. La pesimote nangai na. Tout balandaka biso bandeko balandi en tout cas lelo toroboa kate na annonce na biso tozokota directement na sujet du jour na biso bandeko balandi le minute ne lienge lelo eza un peu compliqué makambo bon internet etikala kozala te. Moi je vais parler en lingala et puis j'ai un confrère ici et il va interpréter en anglais. Babi esprit à créativité zalaka na Carrefour des Stars. Nous on crée surtout créer et puis na bosito créer témoignage ba tout va comme témoignage pour interpréter en anglais. Babi qui travail d'équipe directement na besoin biso mais avant biso na dedans s'il te plaît je vais déjà annoncer notre sujet du jour. Sujet na biso ezakara que toujours le bela les inconvénients, il y a divorce. Tant que parents na biso basala divorce, inconvénient, inconvénient tout le monde a regardé pas ban. Comment est-ce que ban a rejeté et comment les enfants de Larry, or Larry n'a pas enfanté balabala na botate jusqu'à maintenant. Balabala pas un moment pas bota ban mais ban ba comme les enfants de Larry, ban ba comme bando qui na église, ban ba comme rejeté on monito ya ki moyibi na Congo aussi là à cause ya ba divorce. Ba divorce est tellement ébélé en tout cas le to ko belango ami ale mafoso mbela do micro na oza micro na ngai ni on ka buna micro mundinga bu ndo pia opete. En tout cas bandeko balati le mythe de Nueli yenge omoni confrère na ngaza yende vraiment tozo lo bela sujet na biso ya lelo na pese ka micro e passa karate na manza veka. Hello to everybody. I'm very happy to be here together with Nueli Yenge. And today I'm going to talk about the subjects that you have to discover or to this emission. It's new that you must to discover. Okay. Mimi ale mababi moni micro onde moko yango sama be ko vuzonga ko zonga sabo fo moko susu zanango 4 mais misu ekeke ko sabe émission oza yanga ngalingaka opoza mukusende tiketai na ngamoko. En tout cas bandeko balandi tozonga na session na biso botulu bakaka bato anglais ba anglophone. J'espère que vous avez compris ce que Don avait et ce que Don a dit yanga na comprendre ngelo tenga ba ba anglais te ba avec tenga ko sate. En tout cas bandeko balandi tozonga na session na biso tout le monde a le long de bana ba comme ba fazer donc tout le monde j'espère aux autres kangate bana ba comme ba fazer lelo bana ba comme ba fazer pour nini ba maba les okabwana les baté ceux qui ba parents bazo bala na pour na prestige to ndenge nini beaucoup interprétation. So that to say today we have many children abandoning. It's about the divorce of the parents. So it's not good. Donc ma bala ezo kabona trop parce que bana ba maman ba parents bazo ça lokola en fait je ne sais pas comment je peux dire ça, c'est comme si bazo bana na défi quoi parce que au mona ki muninga bali ngapena kinde bala OK azaki vraiment pe moi si a vie na yote le dozo mona ndenge ba parents bana bazo ça bazo mona na passer et puis le donc
taux ya ba phaser est tellement élevé à cause de la séparation, à cause de la divorce de parents. Ba parents bazo se divorcer trop. Et puis moi c'est ambanda à kolingane moi na yote, à comprendre sur moi na yote, nga na autre mon histoire moko vrai mbanda buki mo na batuli boko na bufoto que ça ba image wana une histoire vraie. Mbanda buki mo na mbanda liboko. So moni moi ça na pembe ka lokwa nweli yenge mais muté ma belle quoi poso na ya don était appelé nda na moni don za moi teint clair. Poso lokwa ya appelé nda te poso lokwa robo nga na lati. Non poso pembe lokwa nga même tema lokwa robo nga na lati. Abuki mo na mbanda pena liboko alubi peso mobala na ya ko sale loko te boka na interprétation pepa. So like I can say what I can say is just if there is today many children abandon it about the wedding first scene. It's not important to get a wedding with somebody that you don't love so much, you don't love in your heart. It's why there is today many children abandoned. So it's not good. It's not important to do this. So be really very carefully, be true carefully when you do your choice. You have to have a good choice of your woman or your man. Émission na biso ezo kende boye babi nulle part ailleurs chez Carrefour des Stars Makamba boye. Ça c'est un esprit de la créativité. En tout cas, vous créez à s'il te plaît, je vous en supplie, hein, vous y battez aux habits, surtout quand des cas émission na biso bande ko balandi les minutes ne lien babi les minutes ne frappe encore quand ndengwana boto la interprétation donc bana ba comme ba phase donc oyebi ils appellent na église mususu tellement pasteur ana yebi ke maman o yete mutabota mwana oyo abotani mwana ote donc ce caractère surtout ka so mwana va ile mabe azo tenir compte de que tata bota mwana wa ile ngwa ngulu mususu elongi mabe oyoyo azonde ya mobali na ye moto atalike elongi ya mwana mwana akozanga ndoki te yo talaka mobalo bala bien yango pena profiter na bazona babali te bosala choix malamu ya solo ko sekate fosala choix malamu fosala choix ko na bosala vrai choix bala Ernest nani kutu alo bate Sani. Oh, yo pensara ko ba deuxième bureau na bois ka ezelo mona. Fozalo kwa na buzenga basala choix kitoko ya Ernest. Abotele mona kitoko bébé tokos. On comprendre. Donc ils allande ngwana fosala choix lo kwa don pour vous poni mo mobile kitoko lo kwa don. Fosala choix lo kwa ba mimi ale maman sa kitoko ndengwana mo c'est sans tâche. So na yebo sa fait choix lo kwa nweli ngeske ngazala mabi. Mais oui, il faut bien se mettre de rappeler mi bala ça choix. Oyo bala mobali bo bati mo alongolo elongolo kwa ligorodo. Soko boko kabwana bino poyo obaye elonga ligorodo tata na bango bo kaboni tang mama mbanda ko ya akomika kata mo elongolo kwa ligorodo pono ndoki. OK, azo bate elonga ligorodo nde tata na. Bo kono interprétation. So we already talk about the choice. Do a good choice. Who gonna how do you something well, something good? If you have today a child who is not handsome, you will be maybe the first to insult this child, or he's always yours. It's worse the bad choice that you are do. It's not good. Do always a good choice. En tout cas, bandeko balanto comme on soukaya émission na biso, ce que moi je vais dire c'est les parents toi ba ko responsabilité de prendre soin ya bana na biso. Donc to bala na raté pour muninga kuna bala ki fallait nga pena bala ere comme ngambo bokabwani et puis cause nyos wana tortu wana souffrance nyos wana et yakatinde ko tomber sur nos enfants parce que nga pena fitir maman le bino bala parce que je pense aussi on a pensé à pena ko bala moni faut to baka pour de ba maman na ba âge to comme non to bi benga de maman malgré notre botité vous avez comprendre donc cause wana yakasir nos enfants bana ba kuma bandoki bana ba kuma ba mi bi ngo moni
balabala comme une bana. Or qu'en réalité, la rue n'a pas enfanté les enfants. Tu voyez? Donc, comment témoin a enfant de la rue? Témoin a moi na Nabou, moi na Pelenda, moi na Don, moi na Noélia, moi na balabala te. Il faut peut-être l'ongler loko. On est comme un bana balabala. Non, bana batou ba yaka na balabala te. Ils ont un bateau ba bota kabango, bateau ba kendaki. Tant que bakendaki batindaka bango te ba sentiment na bango sali ki ba bota bana mais le bana na bana souffrance à cause ya négligence à ba parents à peine na Congo tema luango ya bana ezalaka te au moins na papa zo bengana mwana e na parents mosusu ko ba bwana na maman na bango te. Mais ce que bandi ko bengana bana na ndaku na ganga ta polikambo pesa nga kanda obokena bino mais yo boti bana o bengana bango ebe para congolais ba compliqué o boti batu bana batu bavanda ba panzambe kuna oke luki bango yo moko batinda yo te oke boti bana batu komi likamke bengani bango suko yo mto bota bango ba kende wapi donc en tout cas el kambo. Actually in Africa we have always this problem. So to get out our children, or it's not well, it's not good to get out the children. So it's always about the church that we are talking here. When you come still in this level to get out your children, it's because you did a bad choice. Do right choice, it be tomorrow very, very important for you. Hey patron, ou même sur un concert, orchestre ni Roubeta, bateau Iberiboui. Non papa, on a premier mall, on matin à deuxième niveau, on commence la salle de jeu win game, poto sakana, pesobaso. Hey hey hey, Bouina Izalaka, salle de jeu win game, Izali pour la moutoniante, Uzala mwana mukaya tope mukuru, na salle de jeu win game, Tuzari na Bajarukula, machine ok pour les adultes et pour les enfants, machine jeu de guerre, jeu moto, jeu voiture, jeu basket, jeu bowling, jeu voiture double volant, jeu voiture empreinte, jeu voiture enfant, jeu vélo enfant, jeu crasi crocodile et popcorn. Papa, papa, maman, et t'en as dit tout ça, kataya kusakanaba, biso. C'est déjà win game, et sika kobunate, aveni kone, lukusa, kingombe, au premier monde. C'est déjà win game, au deuxième niveau. Ah, les enfants, vous êtes joués? Oui papa, tu as joué. Mais maman, pas ça que jouer. Oui papa, n'a pas que jouer. Mais patron, avec que jouer. Oui papa, nazako joué. Et Sobé, ozako joué. Oui patron, avec que jouer. Tout le monde vous a que jouer. Oui papa, tozako joué. Na win game, tout le monde vous a que jouer. Quand nous sommes arrivés à la fin de notre mission, notre cher internaute, merci d'être là. Et ceux qui binotaient, mais tous à péter, ceux qui canina le barasso, on a peine à binoter, mais Carrefour des Stars a payé. En tout cas, merci. Un peu si vous n'avez Nabou Zengo derrière la caméra, ceux qui étaient au Moningana Dante, Mbotenanga na la patronne, Naya Mimi Ale m'avait dit mon colo chaîne, maman sociale. Yaya moko se comportera bien canadienne à solo ya tongo na pesi mbote nanga ina message Jean Lombaye balobi mon frère chéri muto apesa nga ba $100 atik ala muto akabela nga ba $100 na semaine moko ta 4 fois donc so fani kanoli ke $100 na noli somba mega so bino tu bozalo kwa ya nanga ome babi France nyonso mutamute malamu ka ezaka yo amususu wana bakufa na bango me yo umela kaka zazala na yo en tout cas ngana loba boye bandeko balandi boye bikinga loba mingi bana bazalaka bénédiction utaki pa nzambe biso bana oyo biso tozana bana te tozana ba parents tovana biso na lola tolinga tozana biso arrivé je sais à partir de notre biso ba angelique na lola mais bino boluki biso toyena biso na mokili mais bon comme il faut faire souffrir biso olingo tangisa mwana classe te au moins 2 ans 3 ans okete kapondu mama banga tie manzaka milai au moins 4 à 5 ans déjà moi na wana okete kana wondi mama banga tie makolo na mesa donc ba parents africains bazo faire souffrir bana et surtout les Camerounais bengana bana oboti mona yo moko okomi ko bengana bana ba komi ba enfant de la rue hein nazo ba likambo nazo bandela ngo à plusieurs fois bala ba le botati to tika ko pesa pe bana ba kombo enfant de la rue yango moni mi perpétuer à rue yango hein ezo zwa bana mais oui
les enfants de la rue. En tout cas, ce n'est pas bien. Les parents, tous na souci il faut vraiment prendre soin jusqu'au bout. Afrique. Précisément, il faut que tu aies soin à moi, âge 25 ans. Si pas bali, par rapport à 30 ans, soit âge soin à moi, na yo, tu as conjoncture en mot, on peut misala na passi. Si tu as ça, moi, na te 600 euros, nous avons l'embarami na été. En tout cas, na komi na suka, to kabwana dans, na pesimbote na ngai na binonyo so bolanda biso, donc to ko kabwana yoti. To kabwana dans. Thank you. I'm very nice to see that you are watching more always in our channel. It's a good effort to the parents. I think that Nolienge said all that we have to tell you today. It's very happy to be here. Bye.